notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Moutouazane a yobinete qui pour autobimele wana aza protecteur soit bimé gali akimi te basala on a ba niveau spiritualité tant yo yebi to kozonga lokwa bazo biso na ndoto so il va protéger papa munga zala ko keba papa tseka ko ya wana akoyelo poison keba ko lia na yete ko melaneke osutu na pongi tant osutu na pongi papa tseka pa ye. Est-ce que ça comprend? La ezala ba niveau spirituel vulus kimbango abatu so na noti vous menga vulus kimbanga ya kata msubo. Vous comprenez? Vous comprenez ce qu'on est dit? C'est ça, ça n'a pas niveau spirituel. Il y a tout ça léger, inférieur, supérieur, monde astral. Et ça n'a pas niveau. Bon, imaginez que papa mukolo mususu na keko sala lo sambo na kilo. C'était vers 23h. Et 22h, et on a kilongo nan to qualité ya sekuni. Siko ta on a bimi, na va na veranda boye pour na tokaki. Na va na veranda, siko yo na sur téléphone Nathalie R na bi 23h mona mata. Tant on a mati bebisina kende oyebisa bango ke okolala. Bazo bisanga si place mutazo mona te. Kende bisa bango okolala ndako to kolala. Okolala awa osala tozana message to kopesa o message lozala. Na ye nanda na ebisi mama luzolo na memi petit moko memelanga oreiller okende kotikela ngai bomozona tokei baki ba petit bana ouais mibali tokei kuna batikinga oreiller po soko kelo sambo kotandelo côté il faut là soki au pema il faut là na se ozumutu ocheka pore moyen mutu ko pema na pe apongite ezali kaka ya peut-être na mukongo pas supposé na ba prière na komi wana koti 0 na beli nzambe na biyo bengisinga kawa mais oyo bengiselinga nga na yebi ya kote nde yango na ye pona zo makambo yango mais tango oyo nazo yebate na kobondela yo na likambo nini nazo zela message ceux qui nazala tango niso na losambo ndenga na kosala papa nazwi po ezalaka pe na elanga nazwi drame moko na ntotika na bureau wana peut-être c'est tant na ba prier sur elanga na finiki nazwi yango mais na lai na sima na tie mutu boye na finiki sikonoka kana kati kilongo abuti penza okute zo de la te siko moni ba buti on eza na semelle élastomère po eza semelle apui ezo ka te élastomère et la ka tout ba buti ba soda na yoki me moko te oh esenga maso noki ba moko mati kikto ekiti oh na zaba na za kola te na za boye mais comme mo sala menanga na côté pour na te na like ta cher pou na tali pena boye ba pene mati pou na ngamo na zalaki sko tango noki makono ki somo na finiki tine longi ono batam kasi buzo ba ngona te makaka bon matiki mukila kasi ba komonete okato bon siko so ba bayelo to batamene là tout ça somo to kana okande somo l'événement wana nana kasi ko ba criminel ne ba côté lingai ba komi pembe na ngawana noki sumu fumate ba kitu na pimise na tala boye soda zo seka ni sato abikuse bien armé ndenge moko bilongi balati teni ndenge mo batanga ba to sekani sikoyo courage na longoli bilamba bachenga ibo musuma pa balabate loko moko te bachebo bazawana
biso to la sécurité na mpa basoda molimo imaginez nde siko ne ko soa kimia tina badi lo sambo wana nde ba ko pesa na message eza na mama moko ana sema 7 mois ba ndeko na ye se ba zingeli ye po ba bomaye kasi te wana oya mama nezaka mususu na bosani mwana moko oui mama moko abotaki na mission et na ba maser mais assemblée la katina to beta pili solonga assemblée la kawati mais mama na kule mama bangi ba bobe papa na toko tinda molimo katina ye akoya koluka yo asali 21 jours asala ko asuba kate asala ka toilette te azoli ya te kutu ndenga zaona fala kufa lelo soki eleki yo kosimbi ete azokufa message na kende koswa ntango na bimi na eke yosabi bama luzolo lelo mutu moko oya boyebi ete me soki mama moko ayekoyamba ye bien boyeboyebo ntango bayi liboso na lobika mo maloba nakende wese nyonso esili azolelona mais baye kocollecte nga bien avant mais dans la position vous comprenez monde ya l'au-delà ya molimo ezaki toko moko kosakana te yo kolinga malamu ozala na relation na Tshisekedi kena nzambe te tozopesa kaka mutu tozoti yo ozomema ngambo nyonso mpo oza proche na ngai na sens wana donc tanto bapamwinga donc bato bakolandaka biso ntango nyonso na sens wana comprendre kai donc okolinga ndenge wana mais papa ça je vous dis vrai lelo oyo papa wa Sambulwa azali na lokumu par-ci par-là au monde mais président de la République okena Belgique baza kofinga okena Allemagne baza kofinga mazana bomengo azana nyonso ozwa papa wa Sambulwa mwangusa mais bonzambe etombo lokumu tala ba titulaire banani baleka aleki volus kimbango na lokumu te mais volus kimbango atikala komata fiote atonga tanda kwa 2 chambres ça lokumu za kona nini na bonzambe. Une fille de 20 ans, maman qui pavita, asana omer koleka mokili, na biso balindo. Puna anipesa ki, tala moi sur les zonga. Maman ba comme ça wa. Et non côté. Voilà. Vous comprenez? Et non côté tu so mone wana donc atana déjà ça pas baye bien. Mais maman qui pavita, azala na mboka Nangola, mais les États-Unis, on parle que les mamans qui parlent, vita. On dit bon zambe. Maman goya, bossa est zambe. Et c'est bon. Et c'est bon. C'est ça. Donc, ce qu'on a bon zambe, on a la sécurité pour sa canate. Papa, na Suisse, ce qu'on a bon zambe, tu n'as pas de ébal. Allez, bon zambe, un jour au Kangana Zela. Kokinga pe mais lelo yo sunu bata na ngai pona bonzambe na ngai ya zawana sécurité so et c'est cas na occasion na question ngoni papa wa Sambulwa et kumela ga yo pe na tamoko obusani oyo za ekomaka wana mbale bele chaque jour bon soki na lali na biyeba tamu na sapongi na oyebona za qu'est-ce que c'est? Non, enseignant, mais au commis devant les camomoro boye, au longo li pena no po bosani na no kenaza molakisi. Oui, parce que na zaka humoriste. Na binga ko sekami. Ya on kutu na kolinga teto mesana na bamuna ba mango ya na kolinga sote. Pour ceux qui to mesani gondo ko seka trop. Siko ta musu to kotina na mental spiritualité bo ga papa no kola sekaka, ta musu so seksana yi. Erreur. Somo. Donc na sekaka donc ngai capacité na ngai ndenge bato bamisoka ndenge ba mwanda nsemi basoka bamisoka ba papa kusu ba banani yo ya kapana basomona mutafuka na yebi mena na misoka bongo te papa tseka boki na ndako bofuka maki mais papa kusu wo mato kitafuka na kuna et papa na mechaka na esclave ya bato. Est-ce que vous comprenez ngai na mechaka esclave parce que mutu lelo soko lati honneur moko boye ngawa Sambulwa na zana nzambe ngai wa Sambulwa na yebali mingi
ngai wasambula na koyi kokufa nzala te parce que soki naza na nzala alo papa teka na nzala papa okopesa nga biloko kolia te c'est ça mukolo mususu kaka kutu nga nazalaka te na ye émission papa teka komeli ngai papa ndenge na obengolinga koyamba ngati tango nake natali nayebisi ye papa me ngai nazali okofuta mandi lokolo lobi nango papa ofuta ngo te atinda mo mbangu papa nazotinda atinda amandi et c'est ça nasekaka naza na bolingo soki na binalanda ba oyo yanga ndenge nazali bato babaki nakomi oke parce que na kose réservé pour moto ya spiritualité avant kaka pa pamba boye te vous comprenez mais nga soki na moni mutu malamu na se focaliser na mutu pour batina nga pa ya bato vous comprenez ngai donc elle mon ami bossa na ni bossa na pour na vendre ka pe mo match réel so beta na va na hota na match na hypocrite na ba vérité na match so beta net do bi ndenge réel a beta ki na va ni pena na zo tra na petit na chambre Nathalie moi 30 minutes pour na ba écouter ki dese bandaki tamba ke mita na kesu na chambre tant mité zongi ne ko so ka susu comme 70 minutes mais quand même Nathalie ki match moi wera moi JB moi Kofi nga na salaka hypocrite te nga na bien elle moko pe na salaka musuba 0 r so na mona nga ni zabe moni nostalgie à Molière elle mo pe na na ba succès wana nga na salaka hypocrite mais ba musique na bino lelo yo ya mado atuka na ebitanze momo na ba musique ya ba lutumba simaro ba madilu système moni ba nzemba kala wana surtout neti ba papa wemba ndenge ba kufa na ba nostalgie ba chaka mi ba papa wemba presque ba kufa nazobo nasakotala neti kutu lobby batie papa wemba ngana bi liwa voilà balandi ya infoseuse mituna pe kweli biso na mesa na biso eza misoki banoko na misoki ndinga voix batoni biso bapesi ba question mibale comme ça to eza voix te miningo la gisa monoko langue ya one ndinga ngaka siza la voix et voilà mutuna liboso eza boy nini esalaka ovandi yo moko me oyoki mutu abengi yo soit voix ya ndeko moko to ba parents mais mutu azate oui et loko mususu eyaka na makanisi mona makase to zata mususu ya kibana neke obiso to kona na bikoso oyo ya mandala la na libana na butono zo sokola tango chema d'après zo bango kasi mutu aleki me mutu aleki te na ba pensée et ça la maka et loko wana pe écoute et ça la maka pe bongo so comprendre mais mususu oyoki penza va neti mvuluski mbango na 1918 parce que grippe et bandaki na 1918 na mboka Congo vocation au ministère de mvuluski mbango zaki pona koya ko soigner ba grippe wana ne bandeli wana ndesko mvuluski mbango tango yoki mongongo kanisa mongongo ya nzambe punute et pas donc c'est mongongo yawe nzoka zaki nzambe punute ya zong si réponse yona nozoti nangai biye ba bisaka ke teremo biksa malade bi ba diacre bazali ba pasteur ba prêtre okotinda bantu ba bikisa ka ngai mundi mipambo et ba docteur pe bazali vous comprenez ayoka ki mungongo donc eyoka naka alors mutu akoyoka mungongo wana azali déjà mutu ana monde des esprits parce que l'esprit vivifiant avait déjà dit que l'on peut entrer en contact avec les esprits est-ce que vous comprenez il y a des esprits il y a Nzambe to il y a Satan ceux qui mwana wana atambola kababe to azape na kindoki tel que les sorciers donc bayoka rappel mongongo ba mettre na bango comprendre mais ce que ça société ozoka mongongo bongo autant lipe en soi autant bolaka malam donc yo mutu ya lolenge wana ezala kisake ozali na bilembo kozala pene envoyé obenga mapotinda vous comprenez sikoyo langage wana pour fuluski mbang tango azalaka na mboka kamba na 1918 tanga yoki mongongo wana ya charge ba pesi ya kobikisa akimaka na kisasa ina compagnie
Azo sala musala sans succès impayé pendant 3 ans. Mais pas songa avec son mongo qui mbango songa na kambe siko ndoko sala bina. So comprendre. Koyoka wana lelo épreuve qui mbango sali envoyé spécial en Zambie pour mpona recevoir sur africain andoko yoka. C'est ça. Tokoti na mutuna ya mibale alobi est-ce que mutu oyo a changé nationalité azape na etumbo na ye? Oui, mutu oyo a changé nationalité ezali lokola mutu apesi bakoko ni mukongo pe nzambe na ye mukongo. Vous comprenez? Au komi nationalité mususu nzambe akeli yo congolais yo kiko koma na yo allemand. Vous comprenez? Parce que kuna okozwa identité avantage donc oteki mboka na yo bakoko no nzambe na yo pona nini osui. Donc c'est du péché. On est bandé au nios bazar lobi ke au blessé bango. Blessé té dans le vérité pona kosunga bandeko. Kozo ki sezali lokola likambo eza yango te osali yango pa mutu et puis si passe. Mais oyo ezali nasungi bandeko nanga ba comprendre. Pour ceux qui a zui kanda et nationalité pardon. Ba mususu ba sepela ba mususu ba sala la fête. Non, batu ba sepela ka même si na kati ya lisanga bongolelo kuna na mikila poto ba o ba cha nationalité bazali. Ba yeba katelo ba kuma ko regretter. Vous savez, mutu nyonso posala likambo sepela, c'est que osa conscient que likambo les amala. Mais tant qu'on découvre que ça m'a payé, ndeko mi ko lela susu. Vous comprenez? Donc il y a penza au kabiba koko na yo, kabwana ba soka neti nzete o yetelemi boye ezali nzete ya safu. Eh papa. Bata ba safu ngo bani ko bota. Yo okati misisa nango. Na safu o kapana nzete ko kawaka. Yesu kwa c'est déraciné na racine. Dans la zone qu'il a déjà Blaise Matuidi Mawa, il a joué au jeu qu'il est Mawa. Il est bien là au mané français. Blaise Matuidi Kawati basé belé. Basé belé ba chana nationalité. Et ça ka bangote, na papa tika ba chana nationalité Suisse. Ah, félicitations. Si tu vas Mawa, on est bien ba changer la nationalité. On a vu la conséquence. Félicitations papa. Voilà. Toujours continuer kaka na émission l'épisode papa aussi ça qui était dans le monde des ténèbres aussi ça qui était ce qui moyens d'aller mais vous avez toujours coupé parce que l'état déjà avancé voilà donc le koyo nazo ko soba reproche papa Sambolo yo loba ki ko sona batu na français té mais pour ni papa na ebité bo tchana pe na le sambo mokiti lango yo zo ko fanda na monoko na po eloko zo ko mangani monite le monde des ténèbres bendela na comment un modèle na comment on français on a lingala ce que soit épelé faut tu pas comprendre ngam mais on doit bien en français ngalo bande o lubaba bi mo na français te o sunga bande o ba yebi lingala te ba yeba pe moi milo ko mboka isala te français za langue ya ba colonisateur on a lingala ko so lango te ata papa tseka ndinga za na ba français mais so ba bengi ngai to so la ka lingala ya papa boyete donc to ça bongo awa ba mamango ya ba bango balobaka mingi français so bana papa miso mais ye moko papa miso ki basadila asolana na lingala bana ne soki to kotina même là de sur la lingala c'est ça c'est ça donc ça va comme ça mais pour français so kumta benga na français na ko yamba ye mais no webse ke to so na lingala so ebi lingala te kota ko yo ka lingala bon to so voilà c'est ça to suba ki wapi les esprits inférieurs Zongi et Sikawana. Mais n'a pas de lecture. Après avoir été informé par l'enquêteur, l'esprit inférieur sera envoyé pour accomplir l'opération d'aller ôter la vie de l'homme. Parfois il réussit, parfois il est poudrier par l'homme de Ngangabankuru où il n'arrive pas à atteindre sa cible à cause de la pureté de la personne ciblée. Ce qui n'a pas mis place dans ces personnes à cause de la pureté de la personne ciblée. La personne sainte. Donc, Mouto ba meki, ba luki na ndenge nyonso, ba koki était parce que azali pire. C'est simple. Au moins avantage à cause la simple de sens. Au moins avantage à cause la vérité. Te
okoki kobela otwana mai na nzoto te okoki kobela na papa metango yebisi nzambe longola yango asali alongoli yango okoki kobela c'est ça moni papa mingi lelo bakoti na lisanga bolingo même bazana banda ya mboka no bazawa babeti bane basi barasta pisipini no vagine bazotika bakisi batonga doda walobi ke ndenge za wana nzambe asukoli ata osalaki asali mabe asukoli mabe wana mais non ce qui déjà osa reconnaissant parce que koya kosambela nzambe lebini papa mungo sala kaneti muyibi eza exemple ta mususu bato ba okazana ba indela ngai ba comprendre peut-être papa oza muyibi oza na kintoki oza pe mobomi na bambeli na ba machette tango yoki message ya papa asambolo lobi ke non ngai na lingi na nzambe ya papa wa sambolo okobenga papa asambolo to ko poussa na pembe na papa asambolo osolo na nini na kosa et premièrement na kotinda yo na rémission des péchés détail à rémission des péchés va bien une diminution temporaire d'une maladie. Quelle maladie? Maladie de péché. Donc péché azali maladie. Péché nanu azali aleki même arme otozo benga ni ceux qui mitraillette, ceux qui mitraillette il y a les qui ont la puissance. Péché. Le péché. Donc il faut fuir okima devant les péchés. Donc thème na autopé ça va na lisanga bon na France mo mobimba so continue na YouTube na lisanga bon matin na pesi mo thème fuir devant les péchés. Et on a voté qu'on peut ça consommer. Vous comprenez là? Donc fuir devant les péchés. En ce moment. Donc ce qui okimi péché et ça donc la nyoka so ya danger wana soyo yo kokima mais il te montre. Est-ce que vous comprenez là? Ce qui a su il te montre okufa yatikali. Alors pour cela et ça ko senga lisumu oyo monaka lisumu yango zo bomba mboka yango zo bomba faye yango zo tchaba tuna pauvreté yango zo tchaba tuna souffrance ils sont le péché et yango wana tozé étalé pe ba sorcier et yango wana tozé étalé na communauté européenne o baza ko nyoko la Congo parce que toza na lisumu mais nyonso wana Jésus a kufela wana ekolusu yo un vrai provocateur c'est quoi akufela ngo nekolusu pays Congo les a sauvés yo mon soeur c'est réponse donc yo mon soeur c'est réponse donc akufela ya côté tout ça qu'on se battre pour le Congo. D'abord, si vous voyez indépendance spirituelle, parce que tous allez aliénés mentalement dans ma spiritualité. Vous comprenez? C'est que ceux qui tous zongi na spiritualité na biso to bien ka biso to se comprendre ndé tous liberté na spiritualité. Papa monde faut yeba que papa wa sambula sa yo to wuti na koko moko. Okoyiko luka kusala nga bete. Okoyiko luka kunyokola ngate, okoyiko luka kuboma ngate. Okoyiko luka kusala nga pasite. Ngape nazo kusepa na yo. Omoni papa. Lisumu ayaka ndenge ni. Ayaka na haine, na jalousie. Comprends? Parce que lelo soki ngai na lobi na linga papa bwinga. Na linga bino nyonso bosali awa. Le soki na lingi yo, na lingi ye biso nyonso awa. Nakobuka lokote pa na bino te. Nakoyiba bino te. Nakoboma bino te. Nakosala bino mabe te. Nasumukeli wapi? Kasi ngo kanza ba osema biso. Est-ce que ça peut un pays moko basumuka moki et masumu eza pena neti biso te po biso zo mona boye masumu en désordre. Bon, le lot dans le monde congolais mutaza numéro 1 na ko péché. Bon, congolais aza imitateur. Moni papa. Congolais aza imitateur. Et oya batu ya somona ya zali ko tchanga na pratique. Mais to mona neti ba West Africain. Bango pe ba mbrasa Islam mais ya bango te. Mais botala ndenge ba se comportaka différent na biso. Donc ba to yo pena ba trophée ya masumu congolais. Parce que papa, imaginez comment tu as niveau Moutou avec ma caméra ça m'a monté mais à biso. Oui.
baye abotoli téléphone abotoli mbongo atie osusu elemo na machete c'est son esprit mwana mwasi bato bala ye te okomi kokende kosangana na nzoto ndenge ndeko na biso wazeko alobaki mitema bakongolais eza na mosusu eza na sachet eza ya sika mais eza ya motema mabe parce que richesse ya sika ebimi motema mabe te c'est ça donc c'est que ya biso eloko wana nde papa mais toza siko pays oyo tosambelaka koleka bapays nyonso nde tolobaka te wana hypocrisie papa bosambela nzambe solo te papa teka oyebi lelo na vie na biso boye bolimbisi na terme nazobokola bajeune fille na ndako na ngai me naluki bango makambo te nazovanda na bango ntango mosusu 3 mois omoni petite sere ma bamikina ye tovanda ne plus de 1 année biso mibaleka na ndako peut-être mais jamais komona ye aya séduire papa to papa lukai kwa makambo peut-être aza excité baba luzolo aye kobota 3 mois ti tozoi na mama luzolo aboti 3 mois na état makila wana face à la pana bango totikala na mando na biso na de osomona papa na opesa nga ba différence kozala na mwasi omoni ti mamango ya nga zongala boye lokola sirene na bibi na mai lokola azali mwasi ya ngai te na kovanda tokosola na biso tokoseka mpo na kavantilier natumbulaka na kozala na bareserve tala nazoyebisa bino vérité bandeko peut-être bozomona bakolakisa mama baolobela te mais aza kitoko bokeba c'est sérieux papa soena c'est sérieux donc aza kitoko sikoyo mwasi boyo koya te nayebi te bandeko yango wana nazotuna sikoyo desala bolimo na mokila molimo soki bakondima na bala ye deuxième femme nalakisi mwasi yango papa tika omwende sikoyo ya ndenge wana boloba bandeko na ngai toloba pena ya ndenge wana bovandi na bino terrain netre donc moto aza na ye te 3 mois bandeko papa wasamba motika kokosa biso na badifoke tucha nazoloba na bino navandi nga vi nanga navandi mina bamama osomona navandi ngai naza mwana suka basere nanga mibale na balage ya 18 ola na bango sera mokolo oyo alandi ekotonga na katikati yokana navandi na bagene omoni nga na quartier na biso nazalaki si je manzami mpunga mipimi naye koluka mwana nwa mwasi promotion mbote papa mbote mama naoluka ngoya napesika exemple papa zali na chambre na koti na chambre na ye tokovanda wana de 15h à 22h na bimi normal baparent na bayebi nga bien nzamba sokanga papa sunda azaba na ngala lobi eloko te bandeko nde batémoignage wana bayoka bandeko nde bazotala nde eza problème ngai te papa sunda batémoignage wana yoka te papa sunda banda yo kota na lisanga boye ngala lobi combien de basi bana basi na vaina c'est sérieux bandeko tozokende malembe don émission oyo eza na ambiance nango na ndenge nango bandeko émission eza na ambiance nango na ndenge nango dobozwa ngo normal botala ndenge aza lokola sire mpo depuis yo soko oyaki kutu mais papa tuna ngai mama oyaka na ndako ti tozala na salon na bato combien wana bato bazali sécurité ezali 3 mois papa nayebisi bino boye mpo ngai na seke na sololi na ye na sololi na baparent na ye baaccepte nakokisi likambo ya libala nde akomi ya ngai kosima kasi basire na boye kasi bango yo nde bakokoza biso bokonzi ya nzambe soki olandi kitoko nobi 3 ans na kokovanda te bongo 3 mois kasi kaka mpona kitoko ne wana ebebisi bonzambe no libela nasolo bango kuna eza voilà bazofilme occasion oyo voilà na occasion oyo nalina tunaka bongo soki osalisi oyo omeki nano après bongo ke obala te soki nayebaki te
na salon na koyeba te mais lokwa c'est na yeba na kotikala ka kusala mo c'est ça vraiment Bon, bino ko kamisa bino ko bomona mango ya kitoko nani na miso komona kitoko te. Bino ko kasala sala nzambe bamona ka te. Biso balongola biso te. Basunda na kosi. Omona ka mokanga mi côté moko boye o manifester te. Avantage on ezaka côté na biso. Ngai je na sabo moni ntina ya. Bana nga oyo ba manoko ba banani na soka liboto ya nga. Na mesemo mona tumbulaka na koseka moko makambo etango likamutanga likambo. Na sala ka bongo pa na bango. Tango na biso tozana makambo tali spiritualité na biso tosona na programme na biso. Na mukolo musuku tuna mama luzo tozosola na mama ngoya. Na bi mama ngoya mama luzo la bina zo deuxième bureau pas sepela na boyete. Na mama luzo maza bi mama ko banga na tendima na yo papa. Mama bongo te. Tout ça va te bajeti. Tout ça bat. Mais soyo yebe zaineti pasteur na biso ndenge moko alobaka Denis Lesi ndenge alobaki mais ilingeza la blague te ilingeza la ya sangwa po yemo wa lobaki ke ne bandele kuna bango babano sala bango oui est-il lelo oui mais ce qu'on peut ça lango c'est un problème te papa ton na sepeli na moi soubi na bala iti pona lingio oleke na bimagane na ko bomba ma mais na bimi officiellement hein yona likambuti Oui, mais papa, la Kina est comment à tout cas de la poussée parce que tout le plutôt là na matin où nous avons sur la réserve de la Kachikana de la poussée. Papa, bon moni hein, mutoku yoko talake okweyi netika boyi. Soki na lobi na bala mwasi mususu, mokila molimo fe sunga ibala. Pe na kosona mama luso. Mokila molimo soki lobi nango o bala. Soki moni moi si pour na kobala deuxième femme na loba on émission et peki samité hein mais peki samité kende papa kende et pai ya moi si na yo bo fandi na ye maman en tout cas moi na moi si wana na sepeli na ye mingi na sana posa na engagé ye azala pembeni na yo na ngai bazo sala biso déjà signe que émission komi ko kende na yoka bazo sala biso déjà signe donc ezala bien tozonga na kati ya cameraman kasi tona sujet toza dehors toza na émission après l'émission débat et comme il y a débat na ba téléspectateurs voilà toza na sujet bimi na sujet na kosona mama luzolo ka lobi ke ngape na lingi mwana mwasi wana siko ngai pona sona mwana mwasi wana na komema mama luzolo to vane pas comprendre que mwasi na ya sani ni andimi mais ce qui moi sur na boyi na kuku yo mo ke ku ne komi disumu na lobango déjà l'émission papa basi ya lelo na kato malobate c'est impossible que na fandi peza bwana ke mama nenga zamboye ya mama yo za mwasi nanga mone na lingi fumo ko ana pendant tuka olobi nini ya pona zo na yebite moi somo apopeso accès ya ngwana na lobite poso deuxième bureau banda ko bondela na mwasi na yo o convaincre ye donc ce gars boy c'est go balate so aboyi o bala deuxième femme te pour papa na mono dira zale na projet deuxième femme faisant la première o ko bala kate papa mais sujet oyo elia ka biso motango ti yango mona ba l'internet na biso ba website biso ke bosi sagisi non ba téléspectateur badani bande ko ba na biso ba ko na biso ba comprendre zo sala émission moko loko ya lelo ebimi loko la MP moi spécial moi spécial to loko la moi point de presse voilà parce que batu bazali ba boyi to so ba fini na bango po kati na bango batu à l'état bazawana balingi te longue mo poser biso quand même ba question bozo yo donc yango neza loko la tozo solo la ensemble débat moi question réponse to digité babilongi balingité bilongi monana pour bazana ba service à l'état donc yango na peut-être on se comprend donc na sens wana donc ezali tozo solo émission évariaka na ba modèle na ba modèle c'est ça et loko kaka biso to komona ngo banal hors sujet mais sungi ba to mususu voilà très bien c'est ça très bien on se mona donc dans sens wana donc nyonso ezali kaka fuit devant les péchés tout court donc soki neti mutu wana azali pire pour qui m'a sou so qui m'a sou muté on ça la pire te papa nanga tout ça na carte divers qui présente plusieurs caractères différents tu vas parler na oyo c'est ça bah il y a déjà une émission na biso c'est ça papa nanga alors pour nango na lingi toi elle était
mokolo ya samedi bainvité bakozala te tosala ngo biso moko c'est ça wana na samedi si oyo c'est la pureté c'est très important si je vois en tout cas tout le la pureté c'est quoi au fait ou que non bien en profondeur l'état déjà fini l'état déjà fini banglais balbi blood is money non la prochaine émission c'est ça donc la prochaine émission ba o pe ba olanda biso na kaza bomona émission ndenga papa lo bezali le rôle la conférence de presse donc moi ba question ezoya malgré bomona ba tout mais bazo poser ba question na bango pe ba sengi biso ke to lobela pureté donc pureté la ici nini à part wana papa a continuer na sujet oyo ezalaki ya nini ténèbres le monde des ténèbres a continuer nango mais pureté to kolobela yango na kati po ebele pe ba otala biso ba ebi na bango pureté wana ti tozo zo mutuna na moko na bandeko oyo tozala bango papa koloba na yo OK question na ngeza boy na lingi na yeba papa simo tumba babota ki bana banani parce que biso to yebi awa toyoka kame na ba réalité mususu tozoyoka awa tozoyeba ngo penza bongo te yona ngi na yeba ka papa simo tumba babota ke bana banani bakomba na bango banani voilà matondo mingi j'espère que boyoki papa kuna nenga lobisi tata simo kilibao obo comprendre que azana on a kata lisanga bolingo te yango so benga papa simo kilibao ye azali mutu ya aner batu ya sécurité ya mboka oyo ya ba ya chichi yango alingi te bazo longi na ye voilà soit lingi na ye papa alors mbulusi kilibao na bokuse abotati abalati oyo yoka kisolokele dialongana Marie Nadia Ngenda bazalaka bana ya mama mwilu tata na bango petelo mpaka et c'est ça tata kimbangu abota te atikala pe ko balate matondo miki voilà wana réponse ndeko azwi papa wa sambula to komi katikuma na suka ya lisolo na biso avant to clôturer ndenge za la message ya suka to moi synthèse moko wiko sala pona émission ya lelo matondo mingi na batata na ba mama na bato ba participer na émission pe matondo mingi na bana na nyonso lisanga bolingo bazali par-ci par-là na monde na pesi binombote mama ifote na pesi yombote mama balako na pesi yope mbote na lingaki lelo osuka penza na pesi yombote comme ça tano kozoma na ndako benga ngaloba papa na ngaka te batanga kombo na ngai na télévision mama balako mwana na ngai ya molimo soki mwasi azwi mobali mwasi wana azoninga te mobali a présenter na miso bato est-ce que ça na mobali wana solo c'est émotionnel za sérieuxité za sérieuxité c'est que soki nga na za tata na molimo molinga te tata na molimo atanga kombo na yo na kati ya télévision c'est que ça na batata muso molimo bomba makanga maabala ko natangi kombo na isotai matondo bolaya natangi kombo na bino vous comprenez mbote na bino mbote na bana nanga nyoso molimo natiki mutu te batata ba mama bilenge message na ngai ya oyo na ko pesa lelo nani azangi ko iba message na ngai batu nyoso babike papa asambula ela kabiso tozonga na nzambi pungu tolendo toyeba sauver na biso kimbango totika nzambe ya bapaya pe ya bikeko ba secte nyonso to bima mais pona kosukisa et place oyo pondo kia ko kamutu te toye to zongi na mode de ténèbres kaka place moko na les esprits inférieurs pour to continuer ngo na samedi prochain alors après avoir été informé par l'enquêteur les esprits l'esprit inférieur sera envoyé pour accomplir l'opération d'aller ôter la vie de l'homme. Parfois, il réussit ce qui a longi. Parfois, il réussit. Tout ça n'a pas été, tu as pas vérité, mais tu as la vérité. Mais dans la zone le cola, point, dans la zone moi, seconde place. Très bien. Parfois, il réussit. Alors, à quoi réussir pour Nani?
moto wana aza moto aza na distraction, moto wana aza moto aza na ennemi, moto wana ayebi nzamba solo te, moto wana soit aza na liberté kosala nyonso alingi oto bengi mafu, alors yesu ki ba cibler directement na ko ah moto akufi, ah moto azola neti lelo na 25 6 heures ba fille bazolea maman akufi abilité, maman abilité akufi, maman abilité, maman go otozo la bongo ba la bongo, maman go bazole la bongo il y a 38 ans. Abilité akufi. Le pas nanga na ko benga ye jeune fille. Zomo. Abilité akufi. On comprend le quoi. Donc pour la nini, c'est que maman go asali moi distrait parce que mutunyo soit pas problème il est tout liwa. Ça a déjà signalé na vision, na songe ou na rêve. Mais ce qui est prudenté est arrivé. Surtout ce qui est fait au Boukani, na l'autre qui n'a pas fallu na bimate. Trop tard. Vous comprenez? Et Moutou, Oyo Azako se livré na mabe, Yewanande a mis cabine à ma boko ya sorcier, même il y a quartier, même à famille. Même si poisson oyonga na dia poisson 3 fois. Nga 3 fois. Na poisson 3 fois. Mais je suis là. Je suis encore à vie. Vous comprenez? Na kendo hospitalité, na mera spiritualité, na kenda pa ngaka kisité. Kaka mai na sambeleli. Yangwane bimisa nango. Ezo bimisa ngai papa sona subi masuba. Ezo bima soke kauki moni fufa poussière. Ezo komande ngwana. Na bimisa poisson bongo. Mais je l'ai dit, papa, il y a oui, papa. 3 fois. Ma poisson m'a cassé. Mon doigt, c'est qu'il y a 3e. À ce tour, n'a pas la tango. 3e du matin, beaucoup boyer. Bah, il s'est là, qu'il y a mon doigt dans son koufa. Ce qu'on a fait, on va boyer, c'est qu'il y a tellement, on a voulu se mettre à la la chambre. Ce qui me doit à boyer, c'est qu'il y a qui m'embarque. Kende ko bik sa vine po ye azali na protection de baza ko zoya so kufa to kenda kuna pa na bango na transfer na ngai na to beta porte si to ningi sa porte be ko fungula moi c'est ko fungula porte abi papa tala mobali ndenga zali so to omelaki so na ma so na be ni o pe manezo ko kende ko pa le droit na na bina ye po na la salle de Lussan sur place, on est convié. Voilà, moi, je vais dire papa Limbi Sangai, Tala Nekirina Bisso. Tu peux sortir la proposition, vous allez voir, ça tu vas kinga. Il y a un moment où on trop porte na 4 heures. Na surtout na papa Jiwana. Oyo na yako sutike na yoti. Réalité. Oui. Batinde ngana kendo ko bikisa ye na vulusi abisoko tiki akufi. Okoyeba sécurité. Et na sécurité moko pa na ye. Il y a ça protégé te asoko kufa kendo bonde la pona ye abiko koyoka sekele ndena ke koute pe meso kenda ça qui na moi sur grippe mais so pe nini na yebite na bonde la bikinda bandi kolela papa Limbi Sangai ezalaki ngai te tala batu boye po ya saki pe tozolia na ye oui ye kutu na komisike tina niveau pe na vandi bazo te oui oh na mona ngai na par na ngai na mona ka mwasi na ngai ngaka yo mingi yango moni na kanaki na boma ye mwasi no nganga mingi na ndenge nini ya iba ite ko vanda na basi mususu 3 mois au sali bango lote te mais ayebi mwasi ne oui mwasi na kotilanga na douche na kati ya lupango kilongo ba douche kaka libanda wana na kenda ko sala do sambo kuna kolala 21 ngana soso na fulufulu le quoi la peine 21 nous pas on a clôturé dans batol o ezaka wana kilongo pas on natika na mabomo ya koti malembe tinga na soso kola boye sa telemi liboso na ngai oui abena sanga men zona wana la vérité moi sona mena sanga et moi si wana lisusu mukolo mususu pour na le pont avec des portes bayer na bango pe susu monti bina biso bayer wana mane ko sala fièvre na kimosi ne ko bisanga papa lokwa to nsuka to ikasa remettre na kitwa na kikotala ye ya tindi mwana o ke bisa papa na zui ndoto moko boye
aswanga ya nolanga pe mpondo to mo pene sa mabengi tant moi na ko benga na comprendre que lebi maman na ba na habité yebisa maman ce qui papa ina ko ya atini su mwana mususu ote papa pardon sunga ngai sko e commanda wana il y a la police on a keda kotala abina nga papa pardon sunga yi mutu pena sunde tuna mwasi na yi na boki ko trahiri na ke kaka ayuko ke na so kende kana pena ba moi na sima porte bo mwana mwaso na kanganga yi akoya na na canapé est-ce que ça peut être quoi na canapé donc maman wana akanginga yi akoya na nga boye na canapé nga likolo na yi akanga makasa zo ko mo na mo na ngai oui Voilà, il y a un peu de hein ba yebi yango osomona alors bakawana oyo akokotela nga na kati ya douche na gangaka ndakimaka sikoyo ye na niveau kolinga nga mingi wana ezalaki ta mosusu mpo abenga mobali na ye abengi kombo nanga me natikalaka kolinga ete oui mobali mpenza mpo mwana mwasi nakoma ye penake olabenga mobali na ye papa mene mwana ye papa asambola papa limbisa sikoyo nayebisa mobali ne pesanga confiance bino mibale boza bana na ngai ya molimo mwasi na yo solo akotelanga na douche Oui, c'est bon. Oui, c'est que yom dulugai ba problème. Te wana déjà wana na solo basikoyo mokolo oyo te wana sikoyo tout réglementé le Liban. Wana sikoyo kama so tout de la te. Papa. Bandego émission eza na elengi boko sobo. Tango ya so tout de la. Na kati ko tout de la wana. Te na tilo kwa so pona moni mwasi na ngai ali na kono. Ndena bandi ko pese ba détail. Oui, mwasi na kotela na douche. Mwasi na sala boye, mais tout na mwasi na yo na zo eloko na mwasi na. Voilà papa, ça nous la émission et là on les coquilles aussi. C'est ça papa. Moi là parce que à attraction. Donc ça n'a plus que ma casse, ça quoi émanation. Donc on voit bien énergie et bien la base. C'est comme ça les gens purs là. C'est ça qu'on dit. Vous parlez sur la pureté, vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est ça. Donc il va mettre comme allusion là. Voilà, la pureté on est sur une mutation étincelle fois bic. Ma grand-mère banani. Jésus-Christ, c'est le grand-mère. Si vous votez papa. Le grand-mère est ensemble et bien qui sorcier. Non, Jésus n'a pas. Non, ça dit pas grand-mère est à ça n'est keko. Avec quoi l'autre. Oui. Il va ministre va film là quand keko. Et keko. Voilà film était papa ngalo to. Parce que keko mon papa le 25 décembre qui est na catholique au moment na botami keko. Moi na botami au moment na été keko bala te cache-couche. Oui oui. Moi na moti lo akola kati. Mon truc sur papa mon gars pour la pureté, la énergie sexuelle à dépensant même dans la pour moi si nasa. Il y a cette là à cause de ça énergie on a pour il ça toi. Ça c'est sûr. Donc pour la papa c'est comme ça. Que moi si on a le camp et le besoin sera pour la pureté ça. Comme tout la camarade la chambre à magaté, la prière, c'est normal. Ça c'est chargé par batterie hein. C'est ça. Donc moyen bela ma maladie obligé de mettre des athées donc ça a des degrés monsieur de la franc-maçonnerie la degré on a c'est quoi on va dire que faut lier caté il quoi on lier la soki moi ni mais te na nya ka pe fufu on lier ka pe fufu oui na nya ka fufu mais oh monsieur c'est tikali pe na ndako pe bana bandika vitu mais wana to bana na ngai te ba biloko neta ba vivre frona ba kuisi bani balia ka pete mais bango basala liberté ya kolia nyonso bango balingi à part que oyo na pekisa c'est ça. Voilà. Papa to gomi pratiquement na suka soki bango tezali pour émission na mona neti ezokinde former kata na tête mais hors temps ezali faut ka to kata émission en tout cas on a songi wana donc soki ba ko réussir mutu pa ba sorcier mutu wana a yemoko a se laisser à se livrer pour azana bonzambe te kozanga bonzambe eza kozanga protection. Vous comprenez? Mais si ceux qui montent dans la bonne santé, azali honnête, même ma botte à nous, n'a ce qu'au cas moi, Moutouba balié, au cas 6 ans, 6 mois à se raser midi. Pourquoi? Batu misu sur le moni satané au côté, batu comme la politique, avant que de doter, à tchanon moi 6 ans, pour se doter après d'autres, et qu'on y a beaucoup marqué à se raser midi. Mais non, et ben ni
et ben nini donc so la kisake bozali na maboko ya bangunya neti ba mama ka utiko yebisa ngai tata mwasi ya ba mama nzolo ayebisi ngai ah yo na âge no boso tiki no kobota so boti boti bana mais ngai pe mwana nanga bala pasteur mais il y a des années ba bota kati est-ce que ceux qui n'avaient pas no kobota on se comprend mais un pasteur avec une femme à la maison plus de 6 ans moi si à ça concevoir terre ngana za ba mo te belé yo to le 6 ans ngana za ba mo belé comment expliquer nzamba sala na ba mo oui pour ne pas citer l'air non na média pour mais na yebani na bango ba yebinga yo 6 ans mais ngana yebi ba ya ba 10 ans ya ba 20 ans na dikamba ko kam dikamba ko kam au badi moi c'est na voie normale yango moni ba pasteur tant basola ta lopete pour le meilleur et pour le pur hein yangwana eso boma bon pour ndima pire ya ne se mal zo moni nga mobile nga pona la alliance ya na habite ko sala ngwa soni hein ne se mal zo yonde so ko la ta yepe la ta kate pona amona ngupe moi kilo parce que bolingo za ne loko ya bosapite et ça motem alliance o yezali na DS comme Eras oui tant on l'attend pour le meilleur pour le pire au sali déjà ni part na bango nyo se koye la bi ba problème ba maladie ko kufela ba divorce ba bituma ba mbanda ko kota parce que yo signé pour le meilleur et pour le pire il faut falloir signer pour le meilleur tout court pe na ba pasteur devant la pasteur wana wapi hein wana wapi non pour les meilleurs pas il y a beaucoup messe tu as un mariage mibali tu as une coutume tu as une civil les alliés pour se laisser donc se présenter dans l'état c'est ça pour vous la protéger dans l'état moi si tu m'as au moment alors religieuse et la caté normalement tu vas faire sa chance et alliés tatana maman to mokambi oya solo ça c'est vraiment tant que parler à moi si ba bimto pesio moi na biso bote la biso ba koko boza la malama venir côté à global il peut ba lobby et sidi so ba malédiction makamni so so mona so so na ba pasteur ba bengango des hélas yem dans so la biloko wana on dit meilleur na pire yango bota ko bota ngai ba yelinga na kati ya lisanga ba bilenge ba bala ponga na saka soki mbala bali na lataka ye mobali na kati ya kilongo suka bali azwi mwasa bala nga na lataka mobali mpona honneur apesi ngai alors sikoyo wana babalani ekomi une année 2 ans mwasi aza kozwaze libo sikoyo nga mpe moyena tuna bana ya teke akomi na semi na tuna te bango balinga rapport pa mobali papa banda nazwi mwasi oyo bitumba une année ozwaze libo bamitie sikoyo famille wana otikaki na eloko na bango ote yango komeka kobala libala te tata ozolanda ngai olobo natika na nyonga taba o nyonga liputa tata mwasi nyonga lipa ngai na bala libala na ngai soki na kosinza mi pour payer ngai na pesi na facture na kakola te na longola 1 centime te papa teka oyebi kutu na longola ta 1 centime te mais na ekotala kosi minga na zwa tata kurutu na soble costume ya valeur na chaussure na mbango na parna noko alata costume te na lati tata mwasi oya zwaki te na soble super wax babouche est-ce que vous comprenez le quoi ngayo wasambula si je manzami pour va me punir dans cette bosola bamu bakambo na famille na bango ceux qui ba message zaki moment na ba famille na bango na ba tata mwasi na ba mama na ba grande sœur ba ndeko ba benga na bébé na biso vous comprenez siko yo yaka siko que non na ko nyokola wasambula osana porte entrée zali nyongwa liba otika na mo nyongo moko basali obotaka te pour que futa nyongo wana eza lokolo so mutu kana osisi mbongo te na ba pesu mikana mutu kate hein lokolo tikali na ndabu ya libala ba peshi o mwasi ba peshi o mobota te batika na mikana mutu zo ko ba sekere wana donc mbo wa libala batika kata na loko te silisa papa wa sambula balaki ko tika la tana nini te ngane na bakisaki
malgré website sur l'émission mo indaki ba persona moi simbongo lukimbo na ba forme nyoso zwaki na mata. Non, tu vois ce que tu as débat avec la musique. Tout c'est limité dans ma na bala moi si nangai sa nyonga infra boygo na bakisa kutuko bakisa. Tina zalia. Et famille à moi si nangai baloba na kata famille na biso pe na bandeso babala mutabala mobali lokola yo na famille azati pour likambo na biso ya pasi au se présentaka au somo tamsu mobimba comme je suis là et na respectaka tata na mama tata na ye na lati ba chaussure na lati bilamba mama na ye ba super wax soki na kosinza mi pour azoka ba so comprendre ngai si on mona ngabo pour na yebi valeur pour la protection aussi. Kaka na kati na bango etumba musunga na koza na distrait ya bandoki mendoki moka na kati na bango bundeli la sakinga na yeba. Ozomo. OK, ça problème. Nous ta botate. Wa so so semite. Nabi bana bosana bilenge. Ava bosanga na lelo. Bino mwasi na mobali bofandi na mbetu na bino. Bo sinzambi mpo yo tindela biso tawa sambola la biso nzela. Tolandi nzela oyo. Toza kozwa mokumba te pona munguni atelemini biso biso pe na mosuntu wana tata na biso wasambolo na nguya na yo nzambe tika bosanga na biso lelo pesa biso likabo basanga na mwasa komanze combien de minutes est-ce que vous savez alors eloko kanka biso po bandoki ezali masumu na biso moko o baso nyoko na ngai na sobo tate tara ndenge mbebo ko ngai kotanga so nyos mais po yo suko na mabe onduka ko so mbebo yo zali na bosembo ba ko mso ndenge mwana te so comprendre oya zali pire nde bakolonga tuku to sali lokola mois préambule continuité nango penza na lakaka mais samedi prochain to so memo na suka mato mingi na nzambi pungutolendo oyo nyonso alandi biso to ka ulaka biso sika nzambe pungutolendo asanelia mutu ya koleka oyo yemoka sa ngoyeba na kombo ya mvuluskimba matondo mingi. Voilà bandeko balandi ya Info 16 tokomi na suka ngala bagisi susu mbote na bino ya mbalo yo botinda ba message na bino par rapport ya sujet oyo epesami awa ya pureté tokolobelango et puis tokosilisa lisusu ndambo ya le monde de ténèbres tokosilisa yango botikala malamu esika mozali matondo. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa Nakevi, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm, 16 mm, 16 mm, 16 Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,